Boye bola munabino banso bozali kolanda lokole lelo na lokole na biso to koyamba bongo alanga nzembo monene ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Félix Wazekwa. Azali bongo en direct na biso na Paris na mboka France. Félix Wazekwa, mbote na yo. Mbote Marius. Merci mingi lokolo ndimi ko solola na biso lelo na VOA Lingala. Na bengi yo lelo poto kundola muke lisolo ya nzembo na yo ya sika oyo ewuti ko bima na marché ezali bongo kilelo. Ferdinand Moussatoula Tobina Lokolo. Charlie Chaplin, Charlot. Il n'est jamais fatigué. Charlie Chaplin, Charlot. Il a toujours des solutions. Charlie Chaplin, Charlot. Ajilutala Tobina Lokolo. Gaïta on a yoka nzembo wana. Nazalaki un peu tokoloba surpris ya komona Félix Wazekwa. Mo obeti banzembo wana non seulement beti yango bien mais obeti yango fidèlement. Likanisi wana ya kosala nzembo wana kilelo ewuti wapi? Oui, ezali d'abord idée ya ko rendre honneur, ko rendre pokobenga hommage na ba collègue na nga ya musala parce que d'abord naza fanatique na bango, noni. Donc on azali fanatique monene ya Zaiko, donc les deux allés représentés par Jossar, kulutu na biso Jossar Nyoka Longo. Azali fanatique ya Jibem Piana. Fanatique ya Werason. Didi Mwenga Deka. Franck Moulé, les Bogas. Moupé, Tour Eiffel. En tant que fan na bango, bon, na rendre bango quand même honneur, reconnaissance na ndenge ba bini sangai ne ba sepeli sangai. Na uti kolo bango tout à l'heure, soki na yoki niveau ya fidélité ya son, fidélité ya ndenge musique et beta maki ndenge yo beteli yango. Ça s'est passé comment? Oko beta biso mukeli solo, est-ce que o benga ki ba musicien ba groupe wana ba ko betela ona cultura PIV ou bien ezaba kaka ba musicien cultura PIV wat ba beta ki yango? Oui, ezali ba musicien cultura PIV, donc orchestre nangai biso nyo sonde to sali musala wana. Il a fallu ko yoka lisusu parce que tant bolibo interpréter, faut que boyo kango lisusu bien pona ezala batba douter en fait, batba imate pour ba oso ni nango. Voilà, donc on a pris le temps, les musiciens malgré que naza toujours na Paris. Mais heureusement, technologie à l'élo et bon déjà à distance. D'autres travailler par Zoom, par vidéo, bien par WhatsApp. Donc on travaillait comme ça. Donc nazaki le roi na vandiga na bango. Moment moko boye, eloko mo ya wera son oyo roi David asala. Eloko wana na linga ifana to interpréter fidèlement. Nazaki obligé ya koluka. Roi David à Paris, il y a yembelinga ngosiko yemoko expliquing un peu maloba zolo banakati na tindela ngosiko animateur kuna na kisasa na bi oki mo Roi David. Donc pour ça donc voilà ya ngono moni et bimi fidèlement parce que je me suis approché pe na artiste o basala ki musala wana. Tango bozali koyiba mongo boyiba ka pe explication boko pesa mokolo boko kangama. Kaso commence comme kalala mwe. Office Buka Tadi Yakuza Lamposo Enoch Ba difficulté nini Félix Wazekwa ozwa kitangu ozuli kanisi ya kosala medley wana, est-ce que contactaki ba kolo banzembo wana pona kozwa autorisation na bango kosala yango ou bien osala yango pona fair play?
Non, na contactaki bango te. Contact nde osala na sima, mais na contactaki bango te parce que ezali déjà batu to solo na bango bien. Donc kutu basepelaki makasi na sala bango surprise. Donc nansi so talaki na page ya Werason yimo wala manifestaki plaisir na ye ndenge le musala salamaki même mapona jibin piana na kulutu na josa to solo laki. Ba difficulté ezali ka ke tango zo travailler et loko ba tusi basala bien parce que moni na art tant to baka ko imiter mutu soit o imiter mutu ndenge ke osali musala à peu près ndenge ya sala ki yango ou bien yo sali le sous koleka. Donc maintenant na impression te que na sali koleka to sali ka ndenge ba basala ki peut-être les la même qualité te mais effort wana nezo sepel sangai moni parce que il faut beaucoup d'humilité tant on azana no capable yanga mo ya osala banzembo nazana ba générique mususu ko bini sabato ezana no wana mais na tiango na no à côté na beta na biloko ya baninga c'est parce que je tiens beaucoup à l'amitié. Alors, il y a ça, le fait que vous tenir na amitié ndongo zoloba. Mais batumsus balobi au sala kiango parce que il faut que le bako ngai ko zala na concert moko dernièrement à Paris ezaki annulé. Au sala kiango pona ko benda pe ba mélomane, ba fanatique ya ba groupe oyo betek banzemo na bango pour pas se sentir concerné à quoi na concert na yo. Non, ils ont solo parce que ceux qui ndenge wana fana na beta pe biloko fali mbala moko, fana beta biloko pe ya fere. Voilà na beta ba biloko ya ba Robino, ya Inosbi par exemple, mon qui n'a sali angote. Non, parce que la linga qui vraiment pour rendre honneur wana na bateau yo, naza ba fanatique na bango. Et le but est que naza fanatique ya falite, to ya faire. Naza pe ba bango pe, en tout cas baza ba idole la ngai, na se pe na bango mingi. Pourquoi na bengi yango d'abord kilelo? C'est-à-dire que omoni ma biloko e beta kalawana. Donc omoni ke zali pe valable lelo. Soki na mwana o ayo kaka biloko wana na kalate, ako katsanet nouveauté mo mte bimi. Yango na bengi yango kilelo, c'est-à-dire ba biloko bango ba sala wana ezali d'actualité. En fait, na français kilelo ezali ko la d'actualité. Mutagolo bateke o basolo ezobeta neti ya kala te mutako yeba kezelo ko ya kala o ye paza mutu akala asa yoka yango mais voilà la linga kina batu ba mona ke biloko musu esala makala ekotika la toujours d'actualité ndenge na lobaka bible ya kala misala bandimi ya sika voilà. Donc en réalité que nzama komisa toujours bible azo bakisa ka ba ide poka ba batanga ngote bible ka wana ya kala wana mezo sala bandimi ya sika donc banzemo bango ba beta wana ezali pe na valeur wana na lobiti ke ezala ko la bible to ko comparer mais na image quoi c'est-à-dire que biloko ya kala goza la pe valable na bato ya lelo. Alors, mais ce qui te tali ndengo zongeli banzembo wana na nzembo na yo kilelo o nazo bisa déjà na zaki fanatique nango depuis muko na yo ka kiango tellement beta kiango bien. Non, très bien, mais ezakaka na muni obeti wenge obeti zaiko mais zape na orchestre moko munene ope binisa batu oyo tokobenga ngope na kwa kozana kilelo lokola quartier latin na lingo kota na polémique te mais ya Koffi Olomide mona iko mobeta ngo ezate obo boya ino ko beta po na ko éviter polémique. Non, c'est-à-dire qu'il fallait na sala choix. Je pense que si on a eu les sous-occasions, on a taper le quartier latin, mais il faut que ça s'appelle l'orchestre de la Victoria, il faut que ça l'orchestre de la Viva la Musica. Net il vient en Gaïli, tabe mon astukas vraiment avec la solo ya beaucoup de nabiso bongo wende wa utikotika biso. Ça dit qu'il y a apport eza munene na makambo ya rubina na RDC wana. Ya mais il fallait faire un choix. Moni déjà nzembo ya kilelo ya mo eza 13 minutes. Donc si la falina baksa susu ba tona sepela peka na bango to ba misala o salama bien. Donc voilà, les gens à la minute et belé, je pense que les gens à la peine handicapant. Jackson Mangala, Michael Mukombe. Dadou Mizwa. Zeka Luzeka, prêtre, Azamoko. Mokonzi Souza Kutu Léon. En tout cas, lelo na linga ki tobeta mingi li solo ya nzembo ya kilelo na ebi que Félix Wazekwa oza na studio mikolo zoya ozo bimisa album beta biso mukeli solo album na yo. Non, eza album te. Moni Marius ngai na lobaki na obimisa le solo album te na obimisa kaka ba single. Ah bon pona nini? Que na obimisa ba. Oui, parce que na yeko se rendre compte que ba album mingi to bimisa, ba clip ya ba album wana bimaka na ba il y a quelques chansons. Jamais en tout cas à ma connaissance artiste moko abimisa par exemple 20 chansons, ba 20 chansons nyo so na ba clip. Or makamusu c'est très important to loba na banzembo, ba renseignement musu to pe c'est pas ya ba mais tant que nzembo wana na clip te, au moins nzembo na pe ba ba yango te. Par exemple un album on a autour de article 23.
naza na featuring moko na Barbara Kanam tozo manzemo moko komonango zuwa ilekate vraiment bato bazolanda ngai baluka na article 23 nzembo wana featuring ngai na Barbara Kanam zuwa ilekate donc ezali nzembo moko pena donc oto benga susu kilelo yango wa ba makambo ezala pena na couple moi si azosala zuwa moko donc excessif bon mobali pe pareil sikoyo c'est une richesse mais lokola clip lango ebimate voilà ba bina ba nzembo wana te peut-être même ne to solo liboyo boye batu mingi bayoki comme on va lelo kake zuwa ilekate nzembo moko featuring na album ya article 23 donc c'est de là où idée yela ki ngai ke non makama ba album oyo ebano boma toujours banzembo je préfère na bimsaka ba single